mwasi alongo epa na bango ake kofanda epa ya mobali bobengi yango libala. Mais mobali ake kofanda epa ya mwasi ekomi kimario. Tala ma chérie zwa Bible. Fongola na Genèse 2:24 qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Biso mibali tozo appliquer kaka parole de Dieu eza biblique. Yabe aboti batutu bazo félicité ye babosani pasteur Rams. Ramsey ye mutaliboso ya ko félicité. Ata mwana bimina libumu ya Yabe. Yabe asali 3 ans na Kinshasa na Yansa. Asali 4 ans na Poto 7 ans. Mukoloni na loba na bino alongola ta zemi. Ezalate. Abimi na ba ex na ye tango aza na couple azwata retard te. Asaleli biso video o babimaki na mobali ya maboke na Kinshasa ekotaki pete. Maintenant pasteur Ramsey ekoti. Pasteur Ramsey ngana ndimi aza pasteur. Nalobi te pasteur ya mosala nzambe, mais pasteur parce que pasteur atate yaka akoza na frère, mais pasteur ya basi. Babibwele na ye bayabe badorka po azopesa bana pe ya kitoko. Alors mutako félicité ezali Ramsey mutaliboso. Yabe mutami bale. Bongo te. Bozala ta gentil, non? Nazo continuer. Allô, ma poste, bonsoir, Izanga Yestere. Obatulaka bombeki tangu nakoya nako botolo mobala na okolela tindelanga pembo mobala na nanga bombeki kosakana nete komone lokoi bavantiri note batelai tangu nakoya nako botolo mobala okolela nde na maya misi. Bote bapapa bamama bandeko. Bote barando na barando net. Bote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Allô, ma poste, bonsoir, Izanga Yestere. Obatulaka bombeki tangu nakoya nako botolo mobala na okolela tindelanga pembo mobala na nanga bombeki kosakana nete komone lokoi bavantiri note batelai tangu nakoya nako botolo mobala okolela nde na maya misi. Bandeko Yabe Benita, félicitations Ndengaboti. En tout cas, na félicité na lobiteke na sepeli. Na sepeli po mwana nde mutabotami. Po na mwana azama pambole nzambe. Na sepeli ndengai na mokili oyo. Aza angelu. Me Yabe Ndengaboti ye na lobite na sepeli. Na zape contre te. Mais na félicité. Alors, Ramsey, yazali pasteur, bampate na ye, babibwele, eza injirte, po pasteur, azaka na bibwele. Bwe bien ou bien non? Bato baboko la ba meme, babenga ba bana, ba pasteur, bato baboko la bantaba, ba pasteur, wangolo, bangombe. Ye pas a pasteur. A bokola basi na bien. Na mateya bien sûr.
na mbongo te bapaster mpe oyo église babokolaka bandimi na bango na mateya bila ya molimo mbongo eya bango moko batiaka mpe dime yabe mpe azotya dime donc moto akofélicité eza Ramsey ye mpe apesi mwana kitoko yabe asepelia balobi soki kosakana te nayebi bamisusu bazoloba bongo mpo basala bafi mosusu motema pasi me nga papa robo nayebi ke soki yabe aboti mwana kitoko la baronne alobi azwi yabe te azwi papa na ye alors seke bano mpe bazobotama kote mosusu bakozala mpenza kitoko bango tu bakozwaka papa na bango mpe bana wana bamama na bango baza bagene plus jeune mike yabe aleki bango na 10 ans aleki bango na 15 ans aleki kuto misusu na 20 ans mpo paster Ramsey nano asilisi kobota te pa yabe te nazoloba pa ye bampate na ye bandeko paster Ramsey nga nazobenge paster tozwa ye mabe te mpo aza mwana mabe te famille ne témoigné azala toujours mwana malamu biso nde tosala confusion mpo tomoni ye ateyaka mpe liloba nzambe tozokompare mbala moko na bapaster Maikalamba te ye ateyaka na ye maloba nzambe tout d'abord ye moko alobi paster bazobengele ya mosala nzambe akomi yango kaka na 2017 ntango akati mai ya Grèce na somo wana basambela tout d'abord Gloria mpe ntango akatisaki Gloria akomaki mambikudi akoma koteya alobi siko tofefesiwa ntango akomi na France akangisi bato nyonso binemi me paster Ramsey ti lelo ateyaka no ateyaka mpe na bakati ya ndako mpo aza na eglize te alwaka mpe sali te ye ateyaka na bandako premièrement bandako ateyaka eza deja na problème ntango ya koteya wana siko maloba ya nzambe na likolo ayi koteya mpo bandako wana eyoka mateya bamema ta mode ya vie moko ya bien mpo mateya echange bango biloko ya mabe na kati ya ndako wana bandimi mpe oyo bakoya na ndako neti na Grèce mpo batya molimo un jour bakoma na France bayebake nzambe atiki bango te ye mpe batikaka ye te entre temps paster Ramsey azotala mpe bana basi atali bango na ndenge ya mateya ya nzambe atali bango na modele lisusu ya kipaster ya mokonzi ya banzele amoni ke bafi oyoyo baza mpe na problème ya bolingo problème ya kobima na mobali ya bogar lokola ngai yango azotalanga mingi paster Ramsey akobengisa ye atali ya sampiaka akofutela ye chambre apesi ye mwa mbongo paster Ramsey atali mwana mwasi modele azotali toujours alobi te oyo nana bima na bogar te alobi na ye okobima na ngai mwana mwasi asepeli babimi na ye alobi na kosoka bongo te mpo na benir ye atie ezemi apesi ye mwana donc paster Ramsey 3 fois paster oyo bino bobambi ye na mateya ya nzambe andimango mpe
Pasteur na bibwele na ye bayabe badorka badodo kuna la Grèce lisoso na bakinshasa pas ko continue akobotisa ti na Belgique aosala tu mpe abotisa Christelle Fernandez po akabola bango na yabe po Christelle Fernandez ye mpe mwana sakola akola penza de ce Christelle aboti Christelle aokipe mwana te me yaya ya mwana ye mutu aokipe leki na ye mpe kokabola bango na yabe po Christelle modele yabe akangama na ye lisusu awa ngai papa robo ça me gêne parce que nga nalingaka yabe bakabwa na libela na Karine bazala distance basololaka na bango mais par hasard soki Karine mokonzi na Baron Kutu na wadol mwana ntsuka équipe nationale bakoma kosolola par hasard etanke Karine mutu aforma ye abenir ye apamboli ye amodifie via wadol wana bazali bana ya la Baron ya bénédiction ya nyonso mama kuta tika bango basala bavi na bango bongo yabe oyo tomoni kaka bayebani boye membelaka na Baron baproblème na baproblème mpo ngamba liboso na yoka komba yabe epa la Baron aloba yabe Benita aosala succès na TikTok wana kutu naotya kate TikTok soki nini nazoyoka yango me nazoyeba te soki esalaka nini ekendeke ndenge alobi yabe aza connaissance na nga nani tomonana te la Baron abengai connaissance nga aloba bien sans koyeba yabe sans koyeba vi na ye totala boye connaissance aya mpe pa ya Karine bakutana mbala mo bakoma camarade makasi boye nzoka kikamarade ndenge continue ya makasi boye Christelle na kati po Christelle misuni Christelle Fernandez soko akoti makambo wana na katikati eza deux choses ou bien panzi yango akaboli bino ou bien akangisi bino makasi lokola kole sikoyo akangisi Karine mokonzi na yabe koleka kole patex koleka ndenge motu atrain kangamaka na bavagon nga papa robo na d'accord te yango moto akokosunga biso eza kaka Pasteur Ramsey ye ayebi ogere babibwele na ye babibwele mpe baza na bondimi bozomona bondimi ya yabe mpe basololaka na respect la Baron alobi yango awa batya dodo na telefone batye yabe bazosolola dodo modele azosolola na harmonie quelle éducation Pasteur Ramsey apesaka bibwele na ye lokola Pasteur Ramsey aza danger na kogere bibwele na yebi akozala na difficulté côté Christelle misuni Christelle Fernandez ye akweyelaka te poza bo toza vilain Christelle Fernandez aza mpe na modele na ye azelaka bolingo exemple yango wana abeta ya koko abeta mosinzo na Pamela azwa ya koko mpo na 2 jours apamba ya koko
En tout cas, mai tu ezaka na kati ya kokoti ebima. Me wana za ya koko. Mai ya sukali nyonso esilaki. Sukali ya koko. Alors, côté beauté, ekobangisa nango Christelle Fernandez te. Ye moko aza mechola. Christelle misuni. Christelle Fernandez azaka deja mechola. Aza pe na beauté. Aza pe na misuni. Mwana mama misuni. Bongo aza na bilengi. Bon, kana yebi te me nazo imagine. Ezanga limite. Siko yende Pasteur Ramsey aza pasteur fami tikande na maboko ya Christelle ta moso Christelle akobeta mosinzo akobeta na yabe bien sûr akobeta Christelle ana besoin mwana mibale mwana na sakoli akoli Christelle azwa zemi wana avant. Et puis Christelle basenta ete. Christelle misuni. Yende muta senta. Garçon abatu. Asala pe bien. Tala mwana nenga koli. Bon. Félicitations na Pasteur Ramsey. Ozo sala musala kitoko. Ozo réparer mitema ya basi oyoyo. Et yebana kite soki un jour bakobota. Au pesie bolingo, au pesie image ablakisa na mokili, abimina mobali ya bogar, likolo nango otie mokumba, opamboliye, pe obotise mwana ya bogar lisusu, ya kitoko, mama zolela ye moko. Alors, Pasteur Ramsey, ngana bengo sosonani. 3 fois, pasteur, continuez à évangéliser, peut réparer mes thèmes, yaba bibwele na yo. Ga papa robona suki sawa, botika la malamu, et ciao. Allô, ma poste, bonsoir, Ezanga Yestere. Obatula kabombe kitangu na koyana ko botolo mobala na okolela tindelanga pembo mobala na nga bombe kuko sagana nete komone lokoi bavanti unote batelai tangu na ko botolo mobala okolela ndena maya miss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.